Fachi, je revais Fachi en train de me caresser et voulait faire l'amour avec moi. Donc, il m'aime dans ses pensées. Fachi, je suis mariée, je suis une femme mariée. Focus-toi vers Denise, ta femme. Ok, rends-la plus belle et tout. Alors, faut pas m'aimer. Je veux pas que tu m'aimes parce que je veux pas sortir avec toi. Désolée, je sors pas avec les hommes mariés. Bye bye. Cinquième rêve est que Fachi, je revais Fachi en train de me caresser et voulait faire l'amour avec moi. Donc, il m'aime dans ses pensées. Fachi, je suis mariée, je suis une femme mariée. Focus-toi vers Denise, ta femme. Ok, rends-la plus belle et tout. Alors, faut pas m'aimer. Je veux pas que tu m'aimes parce que je veux pas sortir avec toi. Désolée, je sors pas avec les hommes mariés. Bye bye. Cinquième rêve est que Fachi, je revais Fachi en train de me caresser et voulait faire l'amour avec moi. Donc, il m'aime dans ses pensées. Fachi, je suis mariée, je suis une femme mariée. Focus-toi vers Denise, ta femme. Ok, rends-la plus belle et tout. Alors, faut pas m'aimer. Je veux pas que tu m'aimes parce que je veux pas sortir avec toi. Désolée, je sors pas avec les hommes mariés. Bye bye. Cinquième rêve est que Fachi, je revais Fachi en train de me caresser et voulait faire l'amour avec moi. Donc, il m'aime dans ses pensées. Fachi, je suis mariée, je suis une femme mariée. Focus-toi vers Denise, ta femme. Ok, rends-la plus belle et tout. Alors, faut pas m'aimer. Je veux pas que tu m'aimes parce que je veux pas sortir avec toi. Désolée, je sors pas avec les hommes mariés. Bye bye. Bandeko. Mbote na bino nzambe apambola bino partout bozali. Mwana biso ya mwasi tonde kona biso ya mwasi alali aloti Félix Tshilombo naki ndoki na ye aza ko karese ye. Alors abombi yango te alobi on pa musala nzambe te to pa famille na ye mbala moko aye na ona media peut-être bobangi nde mutu esali ye. Mwana mwasi oyo boyebi ye kombo na ye je crois Christelle Ngoyi Kasanji. Mwana oyo azaki na ba problème ya relation sexuelle ya tentative de viol na papa na ye Kasanji. Christelle azanani, Christelle azali député. Mais biloko wana eyaka nango na bandoto. Biloko epesinga mawa batu bafingi ye aza maladi baluba balobi ebele. Parce que baluba soki otouche Tshilombo oza na raison, oza na tort, yeba ke tort na ezali. Parce que baluba baza po na mboka te. Baluba baza po na Tshilombo. Donc baluba bazo kumisa individu. Oli boza na souci ya mboka mo na souci ya individu. Individu wana azala toujours président de la République aza moluba to sepeli. Mais soko ena makabuko bo ena bo ya mboka baluba baza kuna te. Baluba baza pour individu parce que na palmarès Moluba ya Kasai abimana no présidenté. Akotika la pe obimate. Po oyo ye azali na présidence na ye, c'est un président nommé par Kabila. Donc biso nous qui sommes de vrais Congolais, nous les considérons pas en tant que président de la République. Peut-être président de Baluba, mais pas un président de la République démocratique du Congo. Côté on a vraiment tous penza trop sévère que Tshilombo yamwa tout bien que président c'est un président de Baluba mais as un président ya RDCT parce que un Congolais a coquille jamais qu'on vote Baluba. Pourquoi un Congolais a coquille jamais qu'on vote Baluba? Compte tenu à mentalité na bango binomo bomoni même ndenge ba azu pouvoir ngwa le kuta mais tala ba nomination na ye. Mais ceux qui sont au pouvoir, wana ezra représente qu'un solo, azana armée, azana nyonso. Ande biso ba musu to kimi déjà ba mboka wana. Parce que pouvoir ezra le kuta, mais tala ba nomination na ye. Mais ceux qui pouvoir on ezra qu'un solo, et ngam zara ndenge ni. Donc voilà. Donc pour na moi si oyo.
nayambaka bato mususu Pasteur Bondela ponanga na lota kito salamour na Papa Wemba. Pasteur Bondela ponanga na lota kito salamour na Koffi Olomide. Ah papa na faina butu na loti Mobutu. Biloko wana eyaka. Soko moni ba ndoto wana mabezo landa yo. C'est que il y a une porte d'entrée. Une porte qui est largement ouverte. Je parle de la porte spirituelle. Porte eza kufungwama. Alors Satana azo profité ya kolakisa kayo bandoto mswa lukuta. Souvent il a lukuta. Neti oyo eko koza chilombo eko za pe chilombo te. Voilà. Eko koza chilombo eko za pe chilombo te. Mais bazo jouer na besprit na ye. Vrai mutu azo bombama azo zwa bilongi ya ba image ya bato mususu azo kendango. Même yo ndeko nanga. Tala na famille na yo ta musu bakanga yo ndoki. Mais bakanga yo ndoki pona nini? Parce que ça me la bien te. Bazo siko image na yo, bazo kino loka ka ne longi na yo. Mais yo siko yo wandoki te. Mais mutu wana oyo amoni yo ndoki, bino na beaucoup de conflit. Parce que yepe azan ilobate, beaucoup de bino mbale en conflit parce que longi ya yo ba mona rango. Neti ngani na zabo, okozwa jamais longi nanga, okino loka mutu, jamais. Mais yo siko okozwa ilobate, bakuma kosaka na yo. Omona batu nyonso pe ba comprendre que ozandoki, mais ozandoki ndoki te. Mais pona nini? Parce que elongi na yo bazwaka yango, bazokende ko loka ne longi na yo. Alors, sikoyo mwana oyo azana faire na sorcier de haut rang ou sataniste. Sikoyo azo jouer na ye, azo sala makambo mabe pa na ye, mais azo so sikoyo par exemple elongi ati lombo azuango akiko lakisa ye. Ye sikoyo ngula pesa na connaissance te aleki baramoko. Donc à ma connaissance, il fallait à moi na musala nzamba mona na pasteur asolola na ye. Comme ça tango ba ko solola, pasteur a yebisa ye ba porte d'entrée o eza ko fuma pa na ye. Déjà, à sa porte d'entrée, entre ye na papa na ye. Bon, tu évite ce qui est pas bien parce que balobi ke na baluba na basi na mibali babota bangango. Ce qui a ça na yango, on est là sous capé comme sous. Voilà. Donc bande connaît la lobby même yo sambelaka. Mais ce que sambela na weza soloté. Mais bato wano so ke loina baso ke no lokaka. Au moins la famille balobi ke yo sandoki te. Voilà comment ça se passe. Donc, ce n'est pas la peine de fingaye. Au moins qu'on conseille, alors comme ça, l'ensemble. Mais, regret zali que, lelo oyo baluba, bakuba ba champion ya kofinga. Ah, tu ba baluba boite. Banda chilombo azu pouvoir. To comprendre ce que yo, muluba azanani. To comprendre ce que yo, vraiment, muluba azanani. Muluba kuma kofinga atalate. Muluba comme champion ko finga na RDC. Mama oya za muluba te. Na ebite suka za kananga to ya mujimai. Mais peut-être za kananga po suko moni mutu abimi pona kolobela ka chilombo sufa fo za kananga. Parce que ya mujimai quelque soit ndeni akoba mabeba ya chilombo te. Alo bandi kunanga. Oyo baziye bi numéro na ye. Oyo baza numéro ya téléphone na ye. Ba benga nga ba pesa numéro na ye. Mais soko benga eza difficile à ozwanga. Numéro na ngai tia yango na WhatsApp tindira nga numéro na ye ngana kobenga ye numéro na ngai ezali 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 o bazali banda ya France 0033 6 51 03 92 89. D'ailleurs na yebisaki bino nyonso bozolanda ngai ke nazo tia mikolo yo nazo sala ba témoignage ya somo ozala muluba ozala ekolo nini ezala osambela koza chrétien toza chrétien te tala yango eko rappeler yo makambo susu peut-être le posa victime na yango biso nyonso mibali toza trop faible pa ya basi na badi bomoni mobali oyo azaki trop faible et memeli ngambo nini. Moi c'est alali na mobile na ye, moi c'est fatika mobile na ye, aka osala amour na mobile alali na salon la même nuit. La même nuit. Et ce n'est pas une seule fois,
plusieurs fois. Bazo kangani na zolo baboye. Mais na changé ba combo. Parce que na lo ba solo, mais na changé toujours ba combo. Sinon te ba faux pasteur ba bi ko prêcher te, o ba yebi nini te, ba lo ba makaba batute. Na lo ba kuma batute. Na lo ba oyo eza solo na ba combo ngai na tia ngo na kati ya histoire. Donc mutu wana bino ko yeba yete. Mais nazo bonde la pa batu wana ba continuer ko luka pour ba problème sous diminuer. Siko conséquence mubali akoma impuissant, moi si besri ma belle ndakaye tina musala biloko zo kobunga. Mubali za sumbali te. Conséquence bana sous wazu aku ba santé baby. Na tira mi ba verset biblique ma nombre 14 à 18. Boye baké ba iniquité, les méchancetés des parents et qui t'aura pas à bana tina 3e jusqu'à la 4e génération. Bon, mon exemple, Moussousou, tata na maman, moi, naza ko souffrir na kate di bala, ako ko bota te, po na alliance ya biso ba boti. Na précisa ki e biso to botaka, po bana ba kunda biso, pe bazala bina vina bango, mais po biso to kunda bana te. Alors, na tchaki yango, eza ba 0643, 42, 41, 40. So bo tali yango, vanda, kanisa, soki makamona pe kwela yo, numéro de téléphone ngeza wana benga ngai. Mais avant benga soko lingo oyeba nga na zanani, mais ko kota na enseignement nanga, na base enseignement nanga ekolobela yo mingi pe ko pesa yo leçon. Allo bandeko, toujours tala image mususu ya bienté. Voilà. Image mususu ya bienté. Pour la bandeko eza passé hein. Tant wana yebisaka bino ke na RDC mutu asalaka azate. Mais pourquoi on dit menanga te? Na RDC banda époque Mobutu. Ministre
député, sénateur, ambassadeur, batu basalaka bazalaka te. Yangwana babengi la dictature. Pas une dictature yali batoko salate. Yangwana ba définition ya dictature yangwana. Pas une dictature yali batoko salate. Tala ba Congolais de bazongo na pasi bandeko. Congolais kuma iloko pamba, Congolais kuma niyama, bako bombaye, bako betaye, ambassadeur akolobate. Parce que ayebi na yete suko ambassadeur za nani. Bazu bolu ba mo batini kuna ambassadeur. Suko tunuye, qu'est-ce qu'on attend par ambassadeur? Ayebi na yete. Alors suko batu ba kufate ndeni. Bandeko batu ba kufate ndeni. Chilombo ayebi na yete ambassadeur musala yini. Chilombo zota molaka na kotala bandeko na baluba na Canada zo seka na ye. Mutu asa parce que ndeko nanga na mboka oyo ba ministre basalaka, ba député basalaka, ba sénateur basalaka, mais faut qu'on a changement. Mais pas na biso changement c'était pourquoi parce que batu basalaka te. Tela nde bazo beta bango neti ba mboa awa na poto soko beti mbwande ngwana aucun na tribunal lobe le ki prison. Pays ni nezanga bakamute. Pays ni pays à liboso ezanga kamakamute mikolo nyonso makamu na siko yemoko journaliste azolo bake ministre des affaires étrangères oyaza wana lelo a travailler écoutez. Aucun ministre de transport a travailler ga soute. Aucun ministre de l'énergie rien. Aucun premier ministre a travailler soute, a travailler. Aucun président de la République yona tamala kanayi. Ezama wa bon monde ne ba sakaje ndako ya Koffi Olomide. Au monde ne ba salier. Aucun politicien tellement loba alors que Olomide ba kabwa lobi alobi le kutati. Mais aucun politicien a telemi aloba pourquoi bozo salé boye pourquoi bako sakaje ndako na ye ba bango nso batababe. Bandeko zama wa. Est-ce que c'est une fierté d'être congolais? Pour le Ghana, mais oui, bien sûr que oui. Ah, d'accord. D'accord, il a passé. Ils ont vraiment passé. Il y a au moins un billet à boyer. Total dans le moquet. Et là, on se sous. Vraiment, bandeko, ils ont mawa. Tout à l'heure, kangama kuna azasuna biya ko zonga na mboka na bisote tout à l'heure. Pour partir de 20 à 13. Même un petit enfant, même si les gens aujourd'hui sont perdus, ils étaient à 5, ça y est. Il y a eu le procureur cour d'appel, c'est le cour d'appel là, et il s'appelle Ilunga. C'est le procureur avocat général, il s'appelle Kayouti. L'autre là, cour constitutionnelle, il s'appelle M. Dieudonné Kayouba. Vous allez l'autre là, greffier national, il s'appelle Kazadi. Donc vous allez là-bas, et l'autre là, il s'appelle Mutombo. C'est tribalisé. Écoute, même moi, Kazadi, j'ai honte. Vous avez honte? J'ai honte. Donc une justice tribalisée. J'ai honte. Lorsque je suis en face des choses comme ça, je dis, est-ce que les Kassai, est-ce que nous comprenons les pouvoirs n'est pas un pouvoir Kassai. Les chefs de l'État n'est pas Kassaïen. Les chefs de l'État est national. Il est chef de l'État de tous les Swahiliphones, Congoliphones, Lingalaphones, les Chirobaphones. Nous ne sommes pas les Kassaïens au pouvoir. Nous avons un chef d'État élu par tous les Congolais. Tous les Congolais ont fait confiance à Félix Tshisekedi. Il est notre président. On ne peut pas aujourd'hui les Kassaïens tribaliser Tshisekedi Félix Tshilombo. C'est lui qui est aimé par tous les Congolais. C'est lui qui se bat pour que ce pays sorte de cette prison, de ce trou là où le pays était mis. Moi je pleure chaque instant. Ceux qui me côtoient, ils voient chaque jour je pleure. Contre mes frères qui veulent faire de ces pouvoirs un pouvoir kassaïen. Tu es dans un grand tribunal, dans un grand procès comme celui-ci. Toutes les personnes qui entourent les procès, qui veulent décider sur les choses de tierces, qui n'est pas de votre province, qui est de l'Est. Même ces frères, qu'est-ce que vous impliquez dans l'esprit de ces frères de l'Est? Mais pas seulement les frères de l'Est, mais tous les Swahiliphones. Bandeko. Bango moko bazo reconnaître que
eza mawa mingi na baluba ndenge ndeko na bango azosala mais biso toloba vraiment ni tozandika makoloba te parce que ezomona na clair nazoluka eloko moko meme nani alobaki ndeko na bango oyo Tia Tumbas non oyo mosusu kuna malheureusement bon na tchaki yango vraiment na place na yango te mais eza mawa mingi ya komonaka voilà tola na ye ya motema na ngai te mais le fait que politique des Okende ce n'est pas bon pour la population et il n'y aura rien. Fachi Béton, candidat à AFDC pour la 2023, nini to peut exploit nini au bino pour retenir au ya sali au convaincre population pour te à voter selon ma tante mon avis. Fachi Béton réellement tout le pouvoir comme pouvoir au ya autosoin il y a à peine 2 ans. Okay. C'est vrai, Neymar Amazo qui est inquiétude des alliés. Puisqu'on dirait que bateau bazar wana pembe na ye baza ko titika ke bandimi lokola biso to comment bateau toza na peu de foi. OK. Ba nomination lokola bisika nyonso boti baluba. Baza elo mo contre baluba te. Ngai moko 25% baza moluba na ngoloba mingo mingi te be na za moluba. Ko na ngaza li bela kala mbaye. Na mini bande onanga baza ko nomi bango. Banda watiawa poti baluba na baluba boza ko créer un moko contre baluba contre biso ba nini pas demi un tiers moluba demi Dakar ya moluba donc biloko na boza ko sala boza ko comité de théologie mais babikolo mosusu bazali baza ko yoka baza ko mona ba ko sepela te. OK. Attends, vous allez 100% moluba on a pour Fachi Béton. Mais au sala yo pasi. Lobi plutôt mon aki ba swahili basa kotal sa te. Eli ngolo ba lokola ba swahili ba bomaki Fachi Béton pe kamata boma lokola ba swahili. OK. Na Kiswahili ba ni mambo iko na chafula ro. Eza ko bebisa motema. Eza ko kimisa batu. Il nous reste que 2 ans. Même pas 2 ans plus après c'est la campagne. Heureusement que comme moi oyo ya biso ya mibale oyo na bakisaka wana ezali. Mais biloko boza kosala eza kobebisa bato motema ezobebisa babikolo mosusu motema ese awa nalobi boyo nafiki moto nafiki baluba mais bamosusu bazosepela te bamosusu baza nde boza kosala complot bino boza kokimisa bato na ya Fachi Béton bato oyo nyonso bazali na motema ya Fachi Béton wana baza koyoka baza komona na bayaka na Basakata, Naba, tous ces gens-là ne peuvent pas être contents. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est la vérité. Moi, en dehors, il y a ma caméra, mais tout le bacango. Et les capétés, balouba besika nyonso. Oui, attention, s'ils sont intelligents, mais ce n'est pas une raison. Ceux qui m'ont dit la compétence, bâti à yété. Bisika nyonso zali kotanga wana na chaîne wana soki moluba zali na compétence parce que balobi yango pe zali ba wana soki fani nga mama moko azalaka mutia Équateur bon est-ce que ba bato Équateur de bazoba te o bazo parvenir ko faire décoller région na bango te lokola na Sankourou pe on est déjà là donc bato wana nyonso bazoba bazoba te équité il faut ça là nyonso baluba na baluba nalobi daza moluba c'est pas autant que so daza moluba na kamata na mona babiloko nyonso bozosala ke bozobebisa bato mitema mpe baye bati bino wana bozosala mpe eloko une grande partie bafakwa je dis bien une grande partie on va parvenir kopesa même bapropre bapeti oyo bacombattant na idps visala eza te omoni bafacebook oyo wana bozokoloba omoni ndenge bakomi revendique bato oyo basalaki bato oyo bazala besoin ya kosala
bazo isola vraiment côté bokabati diaspora botondisi awa tala ba montre ya $10,000 ba montant mundele soki bango balobi ke baza bato ya mayele mundele atravaillaka na muluba te mundele atiaka muluba na administration te mundele ayebi ke muluba azalaki traître mais muluba azalaki mutu te o mundele ava 60 apesaka ye poste yo muluba sala awanga na considérer yo baluba bakoma oloba ke ce sont des intellectuels sikoyo mais avant l'indépendance mundele a considéré muluba te et na makambo indépendance pe muluba alaki te oyo muluba peta telemaki to mona vraiment ki adité azalaki te mundele a travaillé ki na ba Congo administration belge simba mamaki na ba belge na ba Congo yona administration na ezalaki penza soudé voilà alors lelo yo baluba koma oloba biso ba intellectuel mais avant indépendance bosala ki loroni et loroni ni muluba sala avant indépendance ezate alors na kolakisa bino bato mo mibale awa baluba baza kobunda pona muluba alobi nini ya bilan ya Tshilombo eza négatif lukola ya alobi ndenge wana ebebeli ye alors suka na bango babundi alors nazo luka ya 2 minutes mais nazo mona kaka ba 16 ekozwa biso temps mingi voilà alors je crois Isaiah Moyo mais non total nano voilà. Capitaine na major Baluba alors capitaine aza muluba oyo alateni na pembe oyo bakwesi wana nde major donc major alobaki bila ya Tshilombo eza vraiment négatif
alors nani capitaine a CPI nango te abi ozana droit ko bande ngona te yangwana ebimisi bitumba pokaka moko alobi ke bilan alobi vérité ke bilan eza négatif alors capitaine alobi bo yakawa na meliso na makofi voilà. Bandeko, mboka ekoma neti mboka ya bato maboma. Nyoso wo kuna bitumba awo babundi soda kwei. Mais oyo nanzala soda kino kweya. Ando mboka o vraiment mboka ndenge nedi. Botra suso. Bandeko, o mboka ndenge nini? Mboka ya ndenge nini oyo mikolo nyonso bitumba bato bazokanga bandaka chilombo akoma mais dis donc ils a passé vraiment ils a passé. Donc Tengo Adondo, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps. Vous qui avez été aussi longtemps au pouvoir, comment expliquez-vous que le pays hérité en 1960 des Belges dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada, soit aujourd'hui dans cet état? C'est l'homme. La faute à l'homme.